Omiso mamino bandeko nasuki mingi na makani nakanze mu bayimbeli biso babingite tuminengele ma sangi tuyebe bokolo tete ko kati abanzango boto bayisiti tondi tumeli tutambura tuzali nezo tumingi tuyeba komine malgré que notre grand frère Azana Azali Susute moi passi wana ezana motema tozala passi makasi mais Zamba pesi bisoka grâce ya ozala pe na souffle de vie que non to ko organiser makambo nyonso lelo na kimia ko abanda yo bela eza courte maladie o ememie que non ememie tina liwa bongo toyebi mabongisa nzambe te nzambe nde moto asala makambo nyonso que non eleka ndenge ko koleka diwana o azalaki nango eza na bakokona te eza na okabilobela bato toko landa bango te balobaka na minute oyo ekomi so moto akufi tout le monde bazolatisa bato babere moko boye ce n'est pas tout le monde depuis le corona moi ezaka na se par rapport à makambo yango talaka tokomisi baoba moto azalaka no atika lokwa papa libota mobimba kwa na bayaya na ye na baleki na ye ye nde motu ayeba akoma kosola na bato kwa omona tobongisi moto abongo omoni pasi mingi na motema kwa ngesanga no mawa ya dida motu toyebaki oto ando solani donc grand frère na biso problème ekoza boye ya dida ezala bien na bato nyonso mambo ezwaka bato nyonso kasi problème ezake problème ezwaka motu nyonso moto nzambe akela mpenza alobaki yo mpenza ndenge ozala tina ndenge okufa ozala na problème tazala te biso so tokufa tozongaka na mabele azali papa na biso ando défendre biso tout na ba problème neti surtout biso ba joueur tous en moi problème na yo so za mo mbeba au conseiller yo ti Rolande la dossier makambo esili so la mama ba site so totali mama ba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de télé sur le biso makambo ya Victoria télévision Victoria TV et yena ba mopepa siga yena mama mnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas oto yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bile la confirmé nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble Sida Bile na ndenga indusa Victoria est certa amen tiki tiki venir acheter ma forte qui m'a awana suka bomwibwaye azingunga kubera mikolo ebele te ye wana atiki biso bongo na bokaboli mawa na libota ebungisi ndeko molimo moye maboko ba nzambe po omokili tozali se bapaya tozali se baleki nzela nzokande atako ndeko ya biso awe eliki ansekwa ezali yo mitema na biso toyebi te ndeko ya biso akei kasi nde asekwi mokolo mosusu yango tokoyoka mingi mpenza olitangi ni ya yambo tokozwa na mokanda mwa yambo ma Santo Paulo na bakristo ambao wa Korinthe uteni ya zomi na omiso mabino bandeko nasuki mingi na makani utindaki mwana wa yonse mpo ya kolongola biso baboko maniwa oyo kila mosali wayo mwana wayo Didier ndeni mokonzi oyo awe ingolu
bongo moingisa ye obomoi bwalobiko tokobondela bongo Zambia obile kubiso seko Moyambo Mwasantu Polo na bakristo bamboka Corinthe oiteni azomi na mitano monongo mwazo na mibale kino tuku ibale 1 Corinthiens 15 du 12e au 20e verset. Bandeko ndenge nini basusu kati ya bino bakoki koloba te Jean 14, verset 1 à 3 de 20. Olipati ya suka yezo lobila ya apostolo baye botika bayoka nsomo mitema bondima ngai boyamba ngai pe bondima ngai olopango na tata ndako ezali mingi soko ezalaki bongo te mbele nayebisaki bino na kokende kobongisa bino esika bango baninga mpe bayebani banso tuye kokabola mawa na libota na bandeko batangi kasi mpe tuye kotika na ngonga molimo mwandeko ya biso maboko ba Nzambe liwa eza likambo ya pasi liwa eza likambo ya mawa solo douleur de la séparation pasi ya bokabwana atako toyebi te mbele mokolo mosusu tokotika mokili moye kasi liwa eza likambo sambela mingi ngonga wa ezali tolia tomele totambola tosala misala nyonso tolingi toyebaka kominengele lokola balandanga nzembo bayembeli biso kala mingi te tominengele malamu sambi toyebi mokolo te toyebi konga te wana banzambe maboto okendaki na cimetière ntembe te o motema na biso ezala ngambo na ye moko te akanisaki likambo wana te ndeko mbele ya kotika biso ye moko mpe akanisaki yango te kasi tala ndenge mokonzi Nzambe akosalaka makambo maye. Isaïe 55 verset 8 nzela Nzambe eza nzela na biso makanisi ma Nzambe eza makanisi na biso mayele ma Nzambe maza mayele na biso moto akokana ndenge mosusu kasi Nzambe akosala nini akosukisa ndenge yakani yango wana esalemi kati ya bomoi wa ndeko ya biso kasi atako bongo toyebi te ndeko ya biso oyo akei akoki kozonga susu boye te kosenga sambo boye Nzambe awa ngai nakufi boye tala naye kosenga lusambo non, il ne va plus travailler dans ce monde abimi na mokili moyi akosala susu likambo moko tokomona susu ye te apesi biso mokongo akei mpe meyambo etangaki na 1 Corinthiens 15 banda verset 12e kino 20e verset
Saint Paul azwi maloba mpona kolendisa bacorintien ndenge ezalaka kaka na kati ya biso mbala mingi na yele wana to maloba bana makobimaka soki moto akufi esili yake libela nalia na ngai namela na ngai nasala nyonso mposo nakufi abopia tobosani te bomo mosusu bozali na nkoma ensemble tokotanga balobi na biso boboya moto na mokili amen eza na boboni bomo na biso ya mokili eza na boboni eba nzambe elobi na biso ndenge esengeli moto akokisi mibu tuku sango nakoli kasi oyo akokisi mibu tuku mwambe 80 ans eza bavigoureux bakoli mpenza wana lolenge nkoma ensemble tokoloba na biso ok ezali mpo na nzambe 1000 ans eza na boboni 1000 ans eza na boboni te mikolo boni mokolo moko mpo na nzambe ezali 1000 ans mokolo moko mais soki tali lolenge ya moto asali 80 ans tolobi to bakisa ata 100 ans moto wana asali mikolo boni na mokili 1/10 moko wana tolobi 1000 ans ezali mokolo moko bongo moto asali 100 asali mokolo moko 1/10 ya mokolo nzoka nde mpona biso bato ezali mibu ebele eza bongo te eza mibu ebele yango wana bana banzambe kotalisa biso yango loko toyoki wana te tokebala maloba na biso wana tolobaka tobiya tomele tosala nyonso ndenge so tokufi abopia te bomoi okoya nsima bomoi mosusu bomoi bwa nzambe bomoi boleki bomoi boye lokola te seko ya bawa ezali yango wana saint paul atoboki alobi na bato wana bokoloba boye po nini te soki moto awe akufi akelibela te soki moto akufi na boyambi kristu tembe te akozwa bomoi mosusu bomoi bokoya nsima bomoi bwa nzambe maloba mai magomana mpe abakisi me soki toza na elikya te ya seka wawa mpo nini kolikela nzambe mpo nini koyamba soki bongo soki yesu asekoki te soki mpe yesu asekoki te seke boyambi na biso eza na tina moko te mpe soki biso tokufi tobungi na biso libela mpo nsima liwa esili nzoka nde eza bongo te kristo aza yambo ya bawei banso oyo asekwi mpe awa ye asekwi afungoleli biso nzela ya kokamba biso mboka nzambe yango wana liwa mbele ekobangisa biso soso te atako ekopesa biso pasi motema nde alobaki ya bandela douleur de la séparation kasi liwa ekomi nzela ekokamba biso mboka tata mboka nzambe kasi kokufa na nzambe kokufa na boyambi loko tosali yango boye elakisi ete toza bato baboyambi tokanisi te likwa biso tembe te lobi tokobimisa nzoto ye totika yango na likunda tosangana kwate libota tosambela tobonza ye maboko ba nzambe tosengela ye ngolo ya nzambe ya motuya tosali koleka yango wana tobeteli mokonzi na mboko mpe yesu kristo ye moko alobi na biso yango po aconvaincre biso te alobi ozala mitema likolo te bondimela ngai bondimela nzambe ondako tata bisika ezali ebele soki ezalaki bongo te mpe nayebisaki bino esika ngai nakei kobongisa bino esika soki nabongisi esika nakozonga mpo nakamata bino ntina te esika ngai nazali bino mpe ozala tala bana banzambe esika mitema na biso ekoki kokita na ino atako toza na pasi motema kaso tokani lisusu te nsima liwa bomoi mosusu bozali tokomona nzambe wana tosepela po bomoi bwa nse ezali mokuse kasi bomoi bwa nzambe ezali bomoi bwa seko na seko yango wana tomilengeleke malamu tomilengeleke tomibongisaka kala nabaki yango tolia tomele totambola tosala makambo nyonso tolingi kosala tobosana nzambe te tobosana losambo te tobosana te te tozali na biso se baleki nzela tobosana te te mbele moko mosusu tokotika mokili moye mpe tokei omboka nkolo nzambe soki osalaki nzambe na motema mobiba bana banzambe okomona elongi ya nzambe
Pour nini tokabwana kabana banzambe. Pour nini biloko ya mokili kabona biso bana banzambe. Pour bana mingi tokabwana pona biloko ya mokili. Tokabwana pona makambo ya mokili. Tokabwana pona makambo ya mokili. Tokabwana pona pouvoir ya mokili, makambo maina kotikala. Puis tokosala bato babeloko ya tovanda na mokili seko. Nzoka ndenge tozala biso se baleki nzela biloko ya mokili mbele esengeli kosalisa biso po tosangana po toyokana po tosalisana eza bongo te bana banzambe biloko ya mokili oyo nzambe apesi biso yango te po ngai naleka baninga nazala malamu mpe baninga mosusu bayokwamaka te kasi nzambe apesi biso yango po tokambola yango tala tali miso datomboli miso boyangone manga ebelebele zozo eteli kuna likolo mikasi mpo oyo alonaki yango alia ye moko aloni yango mpona ye moko te mpo bato basusu mpe balia tokabola esengo wana biso banso tozondakisa baboti bato yandaka mosala soki bazwi salaire na soki asanza mpo alia ye moko tata alia ye moko mama akendaka na zando wana koteka soki aye na biloko oyo asombi mpona kolamba mpo alia ye moko mpona kosala nini kokabola te kosangana kosangisa biso kasi biso bato na mokili mbele moto na ye so okomi na yare na yo okita olinga olinga te mpo okomi na yare na yo totiaka ngo na mitema na biso na motu na biso na mayele na biso ndeko ya biso akei tozala mpasi apona ya bopele ya molimo na ye moto nzambe apesa ye esika ya nkembo mboka ye kasi tobosala kosambela mpona mwasi oyo aye te oyo atikali mbike kozala sujet likambo wana kubungisa ndeko eza likambo ya pasi kubungisa mwana eza likambo ya pasi basusu bakomona yango kaka bongo kasi bayeba kufeli pasi oyo wana. Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Qui acclamons Jésus. Voilà, tout semble à point les bota et tout semble à la point biso nzambe apesa biso likoki wana biso mpe bawa mo toza na arene na biso yambo nangi na matanga mona machefia Je vais transformer en mandat à ce qu'on appelle invisible par députation.
bonza yo libonza la misa mpo ya ye olimbisa ye masumu manso akoa okumisa yo obileko biso seko okobondela bongo Salia Yesu Nzambe wa biso solo ebongise bongo solo mokonzi ebongise bongo totondo botondi mikolo miso mpe bisika biso wana mosala ma biso mpe libikili ya biso Nzambe wa bokasi bonso mpe walobiko oya babe mabiso tosengela kikowa obikisi biso na bolingi bayo mpo ya lisumu miwa likangaki biso Sabato baso Santu 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 Nzambe mabonzama mosanda kitela mango akomela biso nzoto na makila na mokonzi ya biso Yesu Kristo mokolo bakangaki amipesi mpe andimi koyoka pasi akamatili patondio nabukili yango apesi baye kodi baye alobi kamata bolia yango bino banso ezali nzoto yanga na okaba yango yabi no bango kodi akamate penke ni atongi lisusu na pesi baye kodi baye alobi kapatani domene yango vino banso eyo ezali nkeni ya makila okanisa mpe mosali wayo Lidie ndeni mokonzi azalaki na biso omona mbula moselela obengi epai ya yo na batisi wakili wa Yesu bongo asekwa pe sekwa ya mwana wa yo okanisa mpe bandeko ya biso basusu bawe bazalaki na lika mosekwa okanisa babansi batikise oyamba bango mboka yo bamona elingi ya yo mokonzi okanisa bango banso okobondela yokela biso bansoma oyamba biso bomoi baseko elongola ngondo mosantu Maria maboto nzambe elongola santo Joseph bolongani bwa ye elongola apostole mpe na basantu bayo bayesengizo bakanda Clémentine Marie Nengapeta bazalaka bandeko bayo wa mose bomo tukumisa mpe tokimela yo na Yesu Kristo mwana wa yo mokonzi tokomisa kombo ya yo
Nokola mobiki se atindi pe ate biso toko kikoloba boye tata waniso se lokola bakosalaka olikolo pesa biso lelo bilemya mokolo na mokolo ibisa mabema biso lokola biso tokolibisaka baninga salisa biso tondima masengenya te bebingisa biso omale nalisalisi lyangolo yayo oboya masumu siti ope makambo makoela biso te ozaika koyoka esengo olakelake. Bonjour, bonsoir, na internaute tout bonsoir. Occasion ya kota la biso hein dans la bito le na ba baza kolela évidemment biso ba charge te kolela elongo na Karine Mokondi la baronne maman internet maman YouTube hier ba qui na ko perdre grand frère na ya Didier Mokondi alors il s'est que non gros de la presse na ya depuis matanga na omona na te ba chinois ba chinoise ba tuna jemima et na disponibilité à temps parce que estomé ba ndao déranger nga j'étais un peu malade mais tozawana na de Jubek tozawana na Armand Mokondi toza pena nièce ou alors cousine ya Karine n'était celui pour linga loba to mekape ko sola je crois que beaucoup soit messe hein comment est-ce que messe kolekala parce que né comme mikolo de morgue mbala moko na cimetière c'est pratiquement impossible ya ko sala ba messe yango la messe comment ça mana pourquoi avant que ba ke ndoko kunda lobi nde boko soit peu messe ndeni et salami wana église à cathédrale ya Notre-Dame ndenge ba yé to si c'est ngote parce que messe da rappel moulayi hein YouTube dans le Kambuya ngonga voilà tozana de Jubek na pesi merci beaucoup à tous bolingara jema ibele les groupes de la presse congolaise mon boss JB Kumaluta merci beaucoup na ba tout bozo ko soutenir Karine Mokondi ba autorité ba na membre ba chinois ba chinoise maman Kabibi Mwamba, maman Barbarita Mukulu, vous êtes ébélé, maman Belgique derrière 2, maman Belgique 4, vous êtes tellement ébélé, maman Béatrice, maman Solange de Londres, vous êtes ébélé, et papa Miatembo, papa FMI, bino vous vous soutenir Karine Mokondi, que c'est très difficile, il y a perdre un être très très cher, mais tous les gens doivent compatir quand on sommes maintenant la famille, tout bandina nous d'abord de Jubek, hein, tous les gens à gauche, de Jubek Boni. Ouais, très bien, j'ai maï belle. Tout le monde a compatir na Karine Mokondi. Oui, kalelo hein, bana matangi bandaki. Bon, depuis matangi yaki, c'est toute ma première fois na ya parce que bikara biso, babulo to sala ba tourner presque chaque jour, faut lander la monter, à monter le récolta donc l'onde to baïge non le corps sorti du corps les lobby pour ba ndokunda on nécropole biso to banana le on a butu. Tu es na butu, tu es quoi assister, de biso Armand Mokondi, c'est la grande famille, la famille sacrée, tu es au tala. Bande on a biso ba koufeli balobi, net ngana sepela mingi na place à matangi, place à fête. Place à fête et ça rapenza bien mais na matanga mane ba vrende ko donc na compte ba charge donc mon biso to préféré toi na butu mais na moi presque biso tout rosala na moi tout rosala jour enterrement ils à la lobby donc lelo na butu ba non toya ngai de Jubek na ya personnellement na gros bébé toi ko représenter ba charge ya Karine donc ba chinoise tozolela ba chinois tozolela ba na membre ba autorité donc Karine Mokondi za mutu na biso to ko tike jamais donc aza biso eza contrat to signer kino liwa donc va prendre école par rapport à image. Voilà dans zombo de Jubek que tous avons Armand Mokondi petit frère ya Karine Mokondi mais capé sol Armand Boni. Ouais, quand de mon côté biso na attitude à deuil malgré que notre grand frère Azana Tazali Sousouté
moi pasi wana eza na motema tozala pasi makasi mais nzambe apesi biso kaka grâce ya ozala pe na souffle de vie que non tokoka koorganize makambo nyonso eleka na kimia quoi. Lelo boye famille eza kolela Karine Mokondi, Guy Mokondi, Armand Mokondi, Tania Mokondi, ba Mokondi tout boza kolela. Bato baza ba inquiétude mo ba misusu kuna balobi ke ya dide akufi na corona, misusu kuna belaki, misusu kuna avec empoisonné. Bref, yo ko expliquer pena ke dide akufi na nini. Non, abanda obela eza courte maladie o ememie que non ememe tina liwa bongo toyebi mabongisa nzambe te nzambe nde moto asala makambo nyonso que non eleka ndenge koleka maladie wana o azalaki nango ezala nango bacorona te eza nango kabilobela bato tokolanda bango te balobaka na minute oyo ekomi so moto akufi tout le monde bazolatisa bato babere moko boye ce n'est pas tout le monde depuis le corona nayebi te oyo nai nakoloba bon kande bato bazoloba na bango baloba bongo eza nango ka nzela na biso nyonso nzambe ndeka moto apesi biso ye moto apesaka ye mpe moto azwaka quoi. Voilà donc de son vivant azalaki nani basusu kuna o magistrat maître avocat o boye na bo de son vivant azalaki nani aza maître avocat aza conseiller na baron Matete troisième vice-président na kati ya baron Matete pe lisusu. C'est comme si yende zaki loko la likondi côté ya bato balinga Karine te otobenga bomba zozo liwa ya Didier sepeli si bango basali ba vidéo baza ko seka mais tant mo famille botali yango pena ko mona ke biso na passe to perdre mais côté mo pesi bango esengo basali na ba vidéo mais na ba champagne et ça libino ndenge bon eza na ndenge bango ba moneli so bango ba sepela eza ndenge bango ba moneli biso vraiment toko occupé bango te wana eza makambo na bango biso to na famille to na mawa po to perdre bana biso famille wa kofi grand frère na biso maître Didier c'est que bango basala to ebi yango te to ape na temps ya kolanda bango te parce que so to landi bango c'est comme si on est en train de gaspiller notre temps pour rien pour que notre bandolanda bato mo bo quoi wana eza na habité quoi base la après to bango jour ba kofi ça ba ebandeni salaka. Ça j'ai la réponse na yo cause la bandi ba kufisa mais depuis bobani matanga est-ce que pour poser aux chroniqueurs soutien mora ba confrère ba consort na yo bazo pe ko soutenir yo na matanga mingi ba défenseur parce que déjà ba charge ba défenseur ba nini est-ce que ba défenseur bazo soutenir yo? Oui nazozo appel à tout moment et puis ba WhatsApp kokoma ba tout mususu bazo oui présence physique il y a basi se présenter qui comme Myriam Mampula Junior Dao bazalaki déjà bayaki et puis côté ba charge na monaki mona wayaki et puis na moni bino ndeboye de l'autre côté na ba tunanga ba jinzinga ba cameraman pe bayaki ba to misusu pe ba Charles Sifa o bon ba tunanga ka o ba panzisa ngope ka bayaki déjà ba système ako inquiétude moko za ko se poser parce que tout ce qu'on a fait, comme le lobby morgue, comme moi 20 personnes, nombre de personnes. Est-ce qu'on a enterrement de la morgue, tin enterrement? Si on a val que moi plus de 30, ou bien des. Oui, mon temps fait à part Bisso, à maître avocat, na baron Matete, baron Mounene, la République démocratique du Congo. Si Bisso aval. De façon que tu as 40 personnes, nous allons que maître avocat. Donc 20 c'est maître avocat musala. Voilà. 20 que ta famille. Voilà. Parce que maître avocat faut basala moi ma cambo na bango en tant que maître famille peto zalawana voilà. C'est un peu ça quoi. Et cause de mort que ça va hernie. À partir de 9h déjà, de 10h déjà, il faut corps le mois pour qu'il ait au combat déjà. 10h de corps long. 10h au combat mais 10h corps long. À partir déjà de 9h à 10h ba cérémonie nous ici là 10h ba longo licor pour ba kena au combat déjà. Ba mon nécropole. Nécropole le bika eza système eza mikolo quoi. Nozongela yo na tuna pe de Dubek frappe encore. De Dubek question na tuna qui Armand mais Armand a rappelé na monto ba trop de madame Sota la pena no et par rapport à niveau moi qui on répondre était peut-être que soda ma casta on mona qui vidéo que tokufeli mais batum c'est bon sengo c'est qu'on ondeni esalenga passe makasi passe pe mabo
celui qui rira les premiers rira les derniers. L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Si tu sèmes les vents, tu vas récolter plus la tempête ou l'ouragan. Mais quand tu donnes ici la rage de la terre, ceci te rendra 10 fois de plus. Celui qui tue par l'épée périra aussi par l'épée. Celui qui perdra être cher. Zela mukolo perdra être cher na famille na yo oyo ka passe o esalaka. Peut-être oza likambozi muninga ozoko seka auquel on a une interprétation, des commentaires divers. C'est bien, mais tout ça dans Mukili, il y a un zambe, tout on a ça moyo. Karine c'est kaka mwana ya Gloria tant Gloria kufela ki me babosani ke Gloria abanda ki boso na ba émission ko finga cimetière général Mokondi ke bakunda ye na cimetière mikuwa nezo pour la finga tina mwana Marcus bakunda ya cimetière kitambo bango babosani ke no Gloria mtabanda ki nde Karine azongisa ki oh olela kapé siko esui bango mutu otoyebi biso nyonso monde entier boyebi wa fingaka bibemba batu c'est belle et bien Gloria Olangi tout le monde a yana fifisi wa tanga dinara na mai nzela Turquie ye a sepela azoko seka fifisi wa monde entier ba manifester mécontentement biki moi so azana ndoki tout le monde azo finga moi na marka uzo akufaka tout le monde a finga le fait papa général Mukondi son âme repose en paix a finga voir même ikuwa papa que non voir même maman na biso maman Karine Mukondi zemine bazora on a Lucifer donc Karine Mokondi babotaye maman botaye na Lucifer. Vous en prenez. Bon tant yo seki baninga par rapport à Iman, tant yo tchola baninga, yango pe nzamba konfonda ki ala kisaki ezalola. Nzamba ela kisaki ki non, omoni baninga boka pasi. Tant ba perdre ba être cher yo sekaka. Yango moni mwana kufaka. O laisse quoi tika mais azoko continuer. Na mwana oski malika oyo, mwana mo beaucoup ta pa pamba, sans impact, sans idéologie. Est-ce que yé moi na vidéo ni azalaki azali na moni yé na ujana bavana mabele bazoko seka yé manya zoko lobanini kino tango mama banga kufaka Karine Mokondi asalaka vidéo azolo banini ke mama manya malika a kufa na coronavirus. Est-ce que ton selon dire ina azolo bana vidéo wana yango biso to comment oh mami satika makambo kala mami akomane artiste azo composer ba biloko na ye azo beta biloko nezo cartonner zo sala succès azo ba contrat cher ozomona alors façon ko diembela loko la sali chaîne ya uta pa ken piano wana ya sali chaîne ne bon komboka ya Karine na mwana soki moura ko benga soki moura wana mwana wana homosexuel azo ko wana zenju côté wana nazo linga kokota raté ya vie privée ya moto comment on est moura imité côté ya unité nini il y a banini basoda spécial présidentiel basoda amour bana amour comme mututé comment est mour comment est amour ate y on est mour OK bazoko finga bazoko seka et ça là passe pe mawa est-ce que mdora manya Karine ocheka Karine tout à plafond a tout ande pas plafond tout à likolo manya wana bena yo kufeli wana matanga li Karine ça la vidéo c'est car maman bino fina corona ana gaz te impact na idéologie zate c'est le problème c'est quoi batapote batunga nanga gemima yo monaki vidéo oyo ke no ya sala ki Karine na sala ki vidéo bonga en tout cas na côté na page ya Karine du début jusqu'à la fin na tika komona na vidéo na epi so vidéo ne bimila wapi na ebité yena mwana na ujana biba na comprendre ki te et comme ça j'étais rassasié d'étonnement ko kamwa ni rassasié de nini d'étonnement j'étais rassasié d'étonnement tondi na ko kamwa oh maintenant bano ki bango to bo Karim talinga na maele ba mibali azati na ba sur le plan intellectuel on se ressemble pas d'identité oh bonga ko na bango oh niveau na ngana bango ndenge mo oh nga sala lettre ba ko sa lettre tu étais rassasié d'étonnement ya franchement on a ba ki chaka lingomba moko ba ki chaka lingomba moko boy vous comprenez maintenant ba ina bango la guerre sera longue et populaire ba katanga kamo na banga ka mututi abunda guerre kana 45 na soda makasi double brança bokaso ali pinga baso ba ke tumba to kuna no ya Didier oui non débordement leki moi no janvier ofika ba autorité ba sali nini ba nando ofika ba mabatu azoko finga bana membre ba sali nini moi no semba moko boye le la janvier semba moko boye mutu moko aza informé vide un tonneau vide bourrique moko boye non bana moko boye ba sali clique moko boye ba voria ba bonari ba inutile na ta famille débordé na ta corporation journalistique donc bazako tuté na société li papa moko bazaka mukala moko boye le janvier mukala moko le la bire bazoko sala vidéo ya finga pas fingi abi finga bana ba finga bana membre ba finga ba chinois siko nga de jube frappe comme ça na nini
alors na yebo na kuti jalousie hein pour Karine ke kala mingi te salon boye ba 8500 mutola ta kitoko ma tout bien bango siko bazana okazo ça fait aussi mal hein ba koma ko souffrir makasi moi na janvier zo souffrir makasi maman no ya kumisa na so ya Myriam atina ba $10 ba transfert ba $10 bokoti western muninga bo no ma ba 200 ba 300 yo zo $10 $20 azo ka soni na bila aksa na oni papier natal to kutana monogramme ola kabula laksa ala kisa ka soni be message janvier na ngavana landela $20 abir je nous kutana ya western union magasin kitambo mais c'est ne abir $30 ngana zo ba 300 ba 400 ba na mama ya autorité de match ezate to kunana nous vieux grand prêtre wa kufaka tika biso après wana na ibisa bango la guerre sera longue et populaire to bo mamoto na pétrole to bo naissance non que bango tina li fo bo po baba bébé la ta couche donc match ezate entre biso na bango to yeba na pré enterrement ya VDD. Voilà donc match ezate ngana baki mikolo yo photo banda ko soin sur le plan intellectuel pour la monique finga yo finga mstoye bana pena bien te na pratika trop na mamba otanga o ngakula mona nena kota ba deli on na beba ndeko beba na rapela muto maela jeté tout ça la ba blague te voilà to comme na ko chuter mais Armand Mokondi il y a Didier Mokondi est-ce que maman za na bon moi bi maman parce que déjà maman zali donc tu dois maman zabo na kati na le la mwana oui azana kati ezaka kalande maman zokufa mwana zokunda le comment ko baluka mwana kufi maman zokunda ça fait très mal maintenant à côté à famille morale les andé morale les arana c'est par rapport à mambo talaka to bumisi baoba muto azala que non atika lo papa libota mobimba quoi na bayaya na baleki na yende mutu ayeba koma kosola na batu quoi au monde to bongisi mutu abongo omoni pasi mingi na motema quoi mutu amai na ça ba délire internet biso sakana ngaye na maître avocat na ngaye Didier Mokondi siko yana pa kufia osuka wa bozangi maître ka moko bozaki na famille vraiment tozangi mutu amaele o que non ko défendre yo que non makambo nyonso ça va mais basilité batongo bazaza na famille on a ya basi maître Valence azali maître Christian Mokonzi azali hein au monde tona batu bazai belé na ko batanga bakombo te ba miso balinga batanga bamote c'est quand une abotement la famille intellectuelle hein oh wa ko teza lobela te eza lobela mais malgré fa ba tete mais yende star na bino tout oh eza makambo eza la rabo tala côté mususu omona bato misusu baya baza bango la étoile na famille bino tout botangi na bango mais bango nde ba Cristiano Ronaldo famille aboyne ouya mi pesa nde bino bo mi pesa tant référence mon robot voilà Kondi famille Mokondi aya ba Karine Mokondi tu vois neti exemple mon ko pesa neti na famille ba Cristiano Ronaldo ba grand frère na ye ba tanga ba classe ko silisa ba l'école na ba niveau mais il y a étoile la famille vraiment c'est la même chose avec Karine quoi voilà merci beaucoup to comme la souka maman yo olobate au moins na caméra te ya musana mona na mandamu akota te ya boy ya pesi loi ya ama to comme la souka maman na souka so na batu pe ozo ba soutenir déjà c'est vrai tant to boum saka moi de copel banda ko soutenir na moi conseil na moi 1 franc so bazar remercier bango et puis to clore ah ouais batu ba soutenir nga pena vraiment makasi liboma na Karine chaque jour abenga nga vraiment liboma na liboma Karine abenga nga presque chaque jour et puis Sarah place azali bambote belé moi na liboma Karine vraiment yende mutu pe basunga nga ba conseil et puis na bo sanité Marie Braxton mon ami Seka Kumwamba Hervé Pechi mon ami basonga nga na ba conseil makasi bango pe basonga ba conseil makasi vraiment basonga nga fort vraiment bango na bato basonga nga quoi OK maman ngol ba caméra ngol ba la caméra voilà donc merci na bino tout bozala qui branché toza awa vraiment na Kitega 258 na résidence place au Matangezali et dans lokola veille mortuaire il y a souka s'il faut le dire parce que tout ça jeudi
pour que lobby vendredi de la morgue à clinique quinoise directement enterrement à nécropole. Donc merci à bana membre, merci à l'autorité au Séni Karine, merci à la Chine, merci à tout. Papa poussa la rakasité ce vanda na moni pen de komoko alingia loba na habité so kazana ni à se présenter parce que tout comme dans la souka à se présenter d'abord Yaya Boni mais maman nangai kombo nani et pas Karine ozana. Bon, Karine a grandi dans biso donc on va ici comme moko a biso bien. Quand tu à quartier là. Bon. Il a venu à quartier. Bon, et so il a venu pour te vendre na ba papa Didier Mokonzi le pan moko. Donc tu connais déjà famille quoi. Donc c'est ça. Voilà. Parce que le banini par rapport le père de Moutamnene na famille, le père de maître avocat bon maé les belé kei, ou le banini par rapport il y a perte énorme au salem les biso. Bon, tout un souci. Babi balé rana bateau bazo lela. Ba sepela bateau ba sepela mais biso pe tout un souci makas. Pour on a déjà papa na biso par respect na mon chapeau donc attendez papa na biso on doit défendre biso tout n'a pas problème. Net surtout biso pe joueur tous un moins problème na yo. So za mon beba a au conseiller yo ti Rolande la dossier makambo esili. Donc ça là il passe vraiment. Ça là il passe donc na assistera tous les jours na matanga. O ça là on passe na boya ko mona maman moi sinaye. Donc so a morning et puis ça souci. Donc comme le la mais au moins sous na côté moi ba ça la vidéo bazo se kandenge ya Didier Koufi par rapport que bazana na rancune na Karine tangu au monde ngo pe bino bato bozala na famille et ça la binonde et ça les binonde ni ah bon excusez moi c'est que moi mukie moi na vie balobaga rancune eza bien té Karine kokola na ye ser na biso azakini muta ambiance oyo supporter makamuna ya ozane bien mais tant mususu ba relation ni no akuta na ngo libanda donc bakoko supporter ba comportement na été na ko pix exemple pe Jogo Chomba zawana ayebi pe ba bebana mo muke mais ba bongisa na bango tant mususu par rapport que ceux qui ba mususu ba sala émission na ndenge ya mabe donc libangi zwaka moto donc ceux qui libangi zwaka bango te c'est wana ba kosi mais problème peu aux oies bon biso beto ça avant émission et comment qu'il ndeng wana ka to mémoire na de la part donc mon qu'il est changé quoi étant Diogo moi deux personnes pour te clore bon na pesi no ba mes condoléances na famille Mokonzi premièrement na pesi pe famille na ngai mobimba famille Sapu Mbote donc asepeli Sapu na Sapu Kalimas bon moi pe famille na ngai donc obenge pe donc ataka papa leki nanga pe ya famille donc famille Kalimas famille Sapu Kasende donc ba Sara Sapu toze belé Arma Sapu Margaza Mokonzi ouais voilà donc oloba na ya na ndo boyo oloba pour ça la casse parce que te comme la so vraiment so ya na ndo boyo oloba ya na ndo Rebecca baboy Rebecca aloba Jolicia. Ah, Jolicia, viens dire un mot, non? Un mot gentil, non? Ça fait du bien. Non, viens ici, il y a une chaise vide. Dans le terreau. Oui, compatis na Karine. Non, c'est la famille. C'est la famille. C'est la cas presque chaque jour, mais j'ai invité. Na Kamukutu, na Kamu, parce que les garçon amna pemba na boto ça intervient na bien été garçon na so ngana yekina tena ba na pa été tu a ebité ba ya ba Karine na yebi ya Didier na yebi ya Delens na yebi ya Tina na yebi Tania na yebi ya Christian na yebi il passe à ça sango je connais la famille na yebi doublé ce que garçon on t'a regardé la ce qu'on a matin na compte sa famille na ngai garçon a pembe soir ma j'ai sorti une émission. Oui, mais internet voir une émission Betty Laura Boro. Pourquoi? Tu vois une famille na biso. To sona pamba. To sona pamba. Nda na mola ki na ye na kamulo
Na vie un peu soka encore mais n'ai qui n'est un peu soka bonjour. Bon, problème est ça que nazalaka presque chaque jour awa. Na mona na ba chroniqueuse mais na fanda kuna. Bien de l'autre qu'on a bien fanda awa. Namoni. Peut-être que le lobo et ndeko il y a des articles biso mais toi la monde internet c'est vrai ba grand kin ba colère ba problème est ça mais comment la bande comme suspect ka ça va musala moko ba c'était par rapport il y a les loyo ndenge il y a des akufi il faut dans internet okolo bani ah ngesanga no mawa ya dida mutu toyebaki autre ndo solani donc grand frère na biso problème e cause aboye ya dida za la bien na batu nyonso mambo zwaka batu nyonso zwaka batu nyonso donc net kotana vraiment na la commentaire en salaté c'est que problème est ça que problème zwaka mutu nyonso mutu nzamba kela penza lobaki yo penza ndiko zala tsana ndingo okufa ozana problème tazala te biso soto okufa tozonga kana mabele deux personnes. Merci na site na yo combattante mnene na santé que yo fozala. Na kunengana me ma caméra na ah nzambe. Na me ma sous caméra na matanga na biso moko. Tu vois un peu. Na uta ku salon, na uti zoba sanga sous na biso na na kenda. Na ukatena le kakamba moko comme ça na zonga terre moko mais merci vraiment pour l'assistance. Assistance hein. C'est pas merci vraiment parce que tu as été toujours là dans mon image fort surtout charge le défenseur parce que la presque chaque jour donc c'est vraiment qui va voilà d'accord merci vraiment merci Nayo on peut chaîne mon évolution qui toko ya ça y a mon boulot to banda que pas batut na mona batebele ba réclamer qui non jolicia liboso bando sa makasi sero ça que pas batu comme pas na yo moko soko ko sala te tu vois un peu yangona no ba est-ce na la sa bango pe de quoi je suis capable ndo moni na mo ça ça be fort ana mais pour un début toujours chroniqueuse na yo que yo non chroniqueuse nanga problème est ça que chroniqueuse nanga nga la bandi chaîne na zeno nga moko makambo ba COVID-19 bandi na bando banga siko komona bato beli ba okufa la bando trouver un peu étrange na ndinga ya kisiko kine kotikine na ndo banga du coup na yo mona ke na yo zo asko fina zaki na azali toujours makasi elle a été toujours là l'homme lopwe azala matumboli makasi na lobisa ke te garçon OK siko sali ke fille abanyo sala ça makasi ko bat ba réclamer jolicia comment te sojo tika chaîne mo sala te yana so remarquer mikolonga moko voilà merci beaucoup donc là c'était Jolicia hein, la star oui bien donc tu as compati na Karine Mokonzi babito le là baza kolela je mima ibele nazala kiwana ensemble avec de Dubec na compte à charge pour nous représenter batunyo surtout vraiment nous sommes à la fin je dis merci beaucoup à JB Kumaluta, le vrai pétrolier Dallas, le boss. Et merci beaucoup à Willy Mavita depuis Dallas, Ado Senga, Maître Sengi depuis la Suisse, Maman Yvette Mbi à la japonaise depuis Londres, Babi Maman Solange depuis Londres, Bana membre, Maman autorité, tout hein. Donc Karine Mokonzi la baronne, Nalinga Bino moi mingi, Neleb no moi fort. Donc on se retrouve prochainement, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Bisso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a ma maman donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne,
po bolanda bafere ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na nenga ilusa Victoria Iserta. Amen.